eza Sony et puis aza obi na J7 aza nani a chef chef d'orchestre chef asoki chef d'orchestre soki directeur artistique siko mutu azokamba bato batuni yo balobi no Makauzi balobi na bino tya date yo solo bake boyebisa biso mpe date mokobiki tya flair na bato boliaki donc bino chaque fois boyaka na TV bolakisaka ke fali alia tata alia mama siko bino mpe so torappele bino martyr Gigol akenda ser akenda eloko ekamwisanga na bato oyo balingaka fali te bazoloba mpo bakanisi bazwa visa jai compétence bapia o visa te mopale ndeko napesa o visa te kuna nde bapia o visa epuis so olobaki bato balingaka fali tokosi yo nde moto olingaka fali te moi je suis warrior du sang bato batalaka biso bamonaka nga na quelque soit nazalaka au milieu du village nga quelque soit nazalaka na nga ndenge nini me natikala kofinga fali te visa j'hérétikala autant comme moi kasi bozwa saison visa c'est déjà passé la saison visa est passée au biso toza na chemin de la gloire te oyebi vi na nga te me nga nayebi vi na yo ndenge otambwisa bato na butu mpo na eloko ozwa olingi na yo oloba eloko ozwa bo frère na nga olingi na yo oloba nyonso nga kozala mama ya soni mama soni loko ayo te otambwisa bato na butu mpo na eloko ya bato manike ebokanga ata suki nde baba ata kotya makeup ayebi yango so balongole yo YouTube manike osala nini aza itine na société te est-ce que eza femme de valeur moi si lelo akopesa bato exemple balanda ata mutu mo bakolanda ye aza na métier moko te ayekola na mokili un employé ya J7 afutamaka na J7 ma afinga mutu insanité na TV donc c'est que côté kuna basepelaka nango d'abord Makauzi alobaki ozo okotaka ndako afali tala tata mokolo bongo ya libandi aza na mokolo afali na mokolo afere est-ce que bien oui Makauzi a mokolo yo ozomona casquette alati ya baaméricain auti nango États-Unis ana alongola chapeau aza libandi loko yanga mais oui Makauzi oswanela ndako afere oza na age nini mpo oswanela ndako afere Makauzi olo se concentrer rythme nini abeta na orchestre afere oyo lelo biso tokoyemba ngo ata tandanda 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 abeta nini eza kwa moto oza na ligue des champions okiti okebeta na championnat ya Jimbelenge oyebi Jimbelenge chez biso kuna na baluba soki ye lelo alobaki na longwe na ngai ya komo taxe baninga mosusu balesbienne oyebi manike makambo aloba manike série mo boye banosa batele réalité baningani basi bando otyana bamisapiti makambo aloba ondire toyebi internet te. Bonjour, bonjour bana poto, bana Paris, bana Belgique, bana États-Unis. Balobi État ezaka État, son atali mingi bana États-Unis atala mingi. Les chouchous de tous les warriors, Kelly Charleston j'te sali depuis États-Unis, mbote na bana Paris, bana Belgique, bana Allemagne. Na wana mkwalelo vraiment actualité zebele surtout actualité musicale bino mo bomo na ba réseaux sociaux na biso mbutu na ngamba ba warrior na ngamba ba journaliste profali et puis to mona ki pe batu ya J7 ba yaki mais dossier na bango to sujet na bango bazolobela beaucoup plus fali pour pas être victime na ba journaliste profali boloye batala mingi album évolution et dynastie n'engezo évoluer mais tozo mona bango ba se pencher beaucoup plus na fali pupa nengwana mkwalelo nazana koka ba warrior na yeto kokota mais kolobela toujours actualité musicale lo sako koka ba warrior wa lo sako gloria en tout cas ba mote belé na batutu ba holanda biso na monde entier merci na tous les warriors et tous les warriors et puis mbote belé na yemoko les warriors suprême fali pupa mobutu de la musique africaine et puis à monde entier ba mote belé na bureau mobimba ya fali pupa jusqu'à là na olobaki orchestre moko te eza na bureau oyo fali aza nango parce que tant tolobelaka bureau preuve ane batonto mpongo babimi bazotalisaki bureau afali batrésor kongo bazotalisaki fali aza entouré na mimeli bangi te fali aza entouré na bato baosaele mosala merci beaucoup na Soule Kauka Pazuzu moko te akokani na yo merci beaucoup na Fiston Koloke Zapatero toujours nga nazobakaka l'intelligence et la sagesse et puis merci beaucoup na Edi Badiata Nana Boduga, Coco Dilaso Opera, Jiki Tenge Mokonzi Nanga. Merci beaucoup Nayo, merci beaucoup na Kelly Charleston, faire gagner la merveille. Merci beaucoup na maman Mamicho depuis Monaco.
Donc merci beaucoup à tous les warriors. Kokoba Warrior, en tout cas 2024, na kosala kaka musalo na saki na 2023. Donc et surtout, bientôt la promotion déjà, il y a Stade de France 2025. Fali Poupa, à Robeta déjà dans Stade de France. Mais Yakobi, Batwazo lo mingi chadat, n'habité slogan wana, o vient jora libiso, et simbi moutounion surtout. Au moins, il y a entre les artistes. Preuve année tout le monde peut venir à biso aze comme motona tembe to longola vraiment héritier watana bien placement pour aze kwa tchaka tembe alors billet pas au bêta bientôt là na Paris la défense tout va on est bon moni d'abord on a ça qui sinjora merci au moni mutu soko lobili kambo na yo il faut l'obama il faut batu ba salelango lelo yo toza ba communicateur ba communicatrice to lobela fali mais mutu na mutu chacun de nous a ça la musala na ye qui sinjora autika poto puis na poto il y a un certain moment qui sinjora ndalo bali souté tanga yena kin aya lobi botia date na ebili lo bali boso lo baki abaki date tabaki botia ba date bolo ba tchaka temena fali botia ba date alors bato bazaka mayamba ba fanatique bazaka très sensible na ba bureau bazaka très sensible ba ndeko na biso ba gaulois ba lobi na faire bazo senga faire date mboka mombe vandi to moni ba Virginie Manganga akati musala zo sala ke lo baki mboka momba ba senga kaka date à faire faire combien de dates tu as tiana no respectati match déjà le 25 février tout le monde qui peut précis insister à lobby le 25 février ben ba beta kasi yango na lobby te ba date boni oyo ba tia ba beta kate biso ko tulikambo tia date to compter bango te bango mo ndem to ba koti kaka na kati ya bulu yeki normalement ba lo ba yebisi ba ministère congolais à part l'aime sous faire gola parce que faire azana ba calendrier na ba faute belé ba place belé beti na yete preuve année zwa kaka ata communicateur à faire moko même maka tout na bobeti combien de concerts aux États-Unis parce que daki proclamer ba beta na 14 états mais ba botika à place moko pe côté leader azana parce que tala ba la kai biso 14 états ba laki biso Brésil ba laki biso Canada mais tout le monde un membre ya bureau parce que Tracy il est un membre ya bureau aleki alobi to kati tournée américain pour to ya ko préparer concert et là ici evanisi batu kimia te ya Europe ya fali parce que yebisanga est-ce que wana peneza batu musu na mona ba leka TV le ba linga ba comparer bureau ya fali na bureau fait mais na kati place on a maloba Tracy Eleza na habité ceux qui producteur a comment ami artiste Ferregola bien ba comment ba master to na tournoi à 14 états mais to kati non to ya peut-être on est batu bando ba kenda ki maki ba kenda vanda pour maman na sombela ba sombela ki ba kwanga ba fungwa peut-être yango je non eza mon ba production eza ba production mon artiste mo ami beti ici ah bon mais oui so mo de production ba kati yango bongo c'est qu'il y a pas un producteur na ba musique à lelo ba production bo signer contrat na producteur et puis to na monde Android bo kati na bino production ya producteur aza ndeko ya Marie Makiese to aza ndeko ya nani oyo akotika bo kata na tourner na po boya ko beta ka Europe c'est archi faux et mon na ke concert wana ba kenda ko se produire bango moko donc cela veut dire lelo yo bandeko na biso soko lo likamba tia date oyo kisi njoka ye ko faire réveiller ba congolais au moins lelo yo au-delà de tout lo baka fali faire Kofi Jibe lelo soki totali au moins congolais ne surtout za conscient bima libanda à mon niveau ya charge ya musique au fallait ça pour na Congo tout le monde peut jouer ba tu peux ba plein kulutu na biso wase ko utelo ba likambo abeta stade Martyr est-ce que toto kende est-ce que batu basalaka te batu basalaka au-delà de tout plein na ezaki plein oyo bato bayaka wana donc mais ce que soki to bimi libanda déplace ba problème yaka ngwana congolais nyonso aboyaka fali so komi libanda fali c'est notre fierté pour amonaka niveau fali azana libanda parce que à se préparer à bongisa venir à musique na ba projet mais oui au moni lelo yo bato belé problème ezaka nini bazoko ko supporter aura au fali azana ngote donc tia date au kisinjora lobby en tout cas 2024 ba mission na biso bo beta so to tché en terme 2023 obike héritier ferré ba vina so ba mopa o ba jibe obike ba betité oui ba beti pena ba debisanga bimisela nga ba concert na bango malonga moko exactement bien comment beta ba koko njambo comment beta ba terrain masina
donc ozomona ke baconcert mo fiable eza te ok nani Kisinjora ndenge alobi bongo tia date olingi olobaki botia date et puis botia badate na baplace ya malonga obeti boye etikali histoire tala Gloria yebisanga lelo buna boya beti na Paris la Défense Sidiki Diabaté abeti na Cor Arena Joe pa beti na Cor Arena kuna ba invité ki fali siko soki fala beti ki ba arena na tobi musique na so Kongo lingeza wa vraiment na se ozomona ke musique na so Kongo lingeza na se tonga totikala kaka rumba odemba yango zo boma musique na biso rumba odemba oyo ba ve na biso ba rochero ba yembaka soki ataza lelo ayembi yango je ne pense pas que ça la succès ba rumba ki lelo au même ya Afrique et ça la succès te donc musique il faut qu'on s'adapter na musique ya lelo donc fallait pour pas lelo likambacha date même biso mon repena Kisinjora le la charité bien ordonnée commence par soi-même il y a un moment il fallait déjà tché double stade des martyrs à tché stade de France 2025 et puis fallait que le festival il y a je crois bien Amani où ça la Goma et puis fallait zozonga lisusu tala sko o ba bengisi bango na Côte d'Ivoire tous les musiciens congolais ba invités pourquoi kana fallait ba tché affiche yemoko vraiment Ferry ba tché na mutu héritier batie na mutu Jean Goubal pe na moni batie na mutu on est pas qu'on fait le midaza batie si on fallait batie ka affiche ye moko poni nga question na zo mituna yango wana na eloko wana eza na Côte d'Ivoire il est parmi les meilleurs et parmi les grands c'est ça moni sikoyo tant tu aka koloba poto nuire vie ya ba musicien na biso msute na États-Unis et comme aka Michael est-ce que loba que Michael azaka yemo na États-Unis non mais le numéro 1 à l'époque ezaki ye osomona D'abord supporter numéro 1 à Bino et puis bo solo la kapé na ye ba mise congolais 2024 faut tout na fali secret na yo ezanini po lelo so tozana 4 fali morobo est-ce que Nigeria obimaka premier non Nigeria lelo a obimisa 5 personnes oyo ba obunda na fali ye moko et puis na compte à Congo te na compte ya Afrique francophone fali lelo so bunda face à Yemi Alade Burna Boy Wizkid Davido na soki aya soki nani wana mususu wana fi wana donc, dans la Nigeria, et puis les artistes anglophones basent la solidarité. Oui. Mais les artistes francophones, toujours ma finga, qu'on soit même na la poto. Au lieu de se souder, bon bundisa, les musique anglophone et bundisa musique francophone makasi. Mais les fallait battre record, qui est na Ovo Wembley, na mboka ya anglophone. Et si quand on peut là que bi marqué à l'extérieur compte double. Siko yango Kisinjora bi botia date ngako na bi bolongo la Paris la Défense l'équipe munene bolongo la IG Arena bokene ko beta na Ovo Wembley Ferré tia date na Ovo Wembley Kofi tia date na Ovo Wembley total pena soki boboya ka fala za numéro 1 te total soki osukela bino neni kunati ba propos ya ndona biso maniké après retourne à Kinshasa alobi vomi azala na chemin de la gloire n'héritier Watanabe. En tout cas, vraiment, il fallait humilier, kumemaye, na banjora, na ba gel chaud ensemble avion mon côté poto. Na ba risque ou ya risque na vie nae, il fallait réellement qu'il y ait moko. Et puis pour aller plus loin, à lobby Kisinjora za des chèques, na ba journaliste nion surtout ba tunion soit memaki. Et puis Kisinjora bomsana vie nae, qui attend à komba mwana nae. Abonsana okomba mwana naza lesbienne qui attend akomba mwana nae à quel isusu musika a débordé trop à lobby bureau babenga mutu mususu antivaleur mais yete papa banga tangisa parlo ko lo d'abord leti Kisinjora na manike baza basemeki tokoloba ke en terme Kisinjora azali mobali ya manike parce que azali leki ya babi ya ndonga shokoro persona d'abord nakoya ko solo la makamo eza terre à terre a likolo makamo maniki azoloba toke nanu na terme ya kibomoto est-ce que bike Kisinjora au-delà de tout asira déjà kimpaka na ye Kisinjora sana mwa eteni na ye lupangu na ye ya ye to solo la ngona et puis a héberger na batu famille na ye na kati so yebisanga manike ozwi kutu ndako bapesi yo oche locataire ok va na mobali ya mwana muke na simanda kuna bino na ndako mwa muke est-ce que manike aza modèle ya kwa ko pesa batu ba leçon morale manike mwana na ya longwa na mbeli akiko landa tata mwasi na etina barumbu éducation azoloba ya mwana si c'est réellement mwana azaki mwana aza bien éduqué
bayebaka mbuma bayebaka nzete na mbuma nango. Est-ce que moi oza edika ko memela tata mwasi ne mbeli ata quelque soit tata mwasi alobi ndenge nini tozwala makambo bana te tobimisa bana manike lelo azobaki Kisi Nzora aza l'échec ya bato nyonso. Kisi Nzora aza ni chroniqueur. Kisi Nzora azali analyseur, azali porte-parole. Lelo na biso no surtout bato tolobela fali balobi bazongisi Kisi Nzora na poste na ye. Selon ndenge na okeli bureau ezoloba. Oui, selon tes confirmé. Donc Kisi Nzora azongi biso na ba manike toza ba anti-valeur. Ce qui ezo soigné ba bengi anti-valeur. Ye moko ne mutami bimisa anti-valeur. Nani ayebi teke na mboko est-ce que Kisi Nzora nani manike ke na otanga komba fali na makambu ya masi. Kokeno ba ke fali abima na masi. Est-ce que wana eza modèle o Kisi Nzora lelo azo taxer ba gel ba ba mabe makambo ya lobaki. Alobi pe pour aller plus loin, alobi pe grand mopa opi wa utako bima dernièrement na Nzora bolengene nyonso basala ngote na kimukolo ka kepesa Nzora. So yebisanga manike yo eroyo ozo okanga ba kindumba ya bato. Oyo yo salaka manike na ebi ebi na kamwe ninga tangi kombo na nga nzamba limbiso manike yo zala ba matière batu ozala ba matière batu na bino nga ozala matière na ngati nga na matière no makasi ndongo ya na buto senga mwana mobala bato ya poto butu asenga butu je vais coucher avec toi. J'ai envie de faire ça lo bango pe na français. Non, soit bêtise moi bilo na. Aloba atanga suku mona te na ko loba pe ninga tambwisa biso to ke na opesa mbongo ya ordinateur ya zoa. To kanga muto bato reseller atika biloko anto ebani bien. Nga naza parmi bato ba orienta manike. Moninga naza parmi bato ba orienta manike. Manike a changé ba discours. Ba bien ndonga muto a recruter andima ke bazo fali na quartier la tête. C'est archi faux. Manike makamnyo solo bageza lukuta. Yebisanga manike atanga yebisanga métier ni manike sala à part YouTube. Boko na bana ne pona moni ofinga bana ba. Te na zela na manike bokanga ata suki nde baba ata ko tia make-up e bien. So balongo le YouTube manike osani. Asa itine na société te. Est-ce que ça femme de valeur moi si le leur peut ça ba tout exemple. Balanda ta mutu mo ba ko landa ye. Asa na métier moko te ekola na mokili. Agero tanga komona ngalo ba ke beau frère na ngakuta pesa nga visa te. Bongo falinda opeso visa. Manike oza ndoki ya vina. Yo kanisi so kani oloba bongo nde fali ko yina bato. Ngata fali pesinga visa te. Je suis caméraman, monteur, réalisateur, président groupe nanga. Na longa nzala, na yebi ko luka moi 100 francs na lia. Yo a part ko loba la TV, misisa lokole kata na yo. Mama mukolo mbebu supu, mobile no mbebu supu ya mwana muke, bo pesa naka ba bis na public. Après on va que j'ai un ko bébé selo moi no yo moko maniki bébé c'est éducation bana yo bien éducation bana bien et puis azauti je ne pense pas bana ne moko kutu batala ba sepela so tali bana na ye batali e boné ba mona bandima te ko mama abiso mais je n'entends dimazala mais wana mutu na ngai siko tala maniki na âge na zo pesa charge pas Jonathan aboko elanga bana yo moko za vivante o pesa charge pas muninga mwana ndeni vino no mona manike yesu na kende wapi ye na kende wapi ezana na witi na witi abia ozo sous visa ta bo annuler visa na ye ozo toujours visa pour à travers héritier watana benyo surtout est possible. D'abord eza kwa muto za na Ligue des Champions okitioke beta na championnat ya Jimbelenge obi Jimbelenge chez biso kuna na baluba soki ye lelo alobaki na longwe na ngai ya komo taxe baninga musuba lesbienne obi manike mamba oloba manike série mo boy banosa ba télé réalité baninga ne basi bando chana chana ba misapit manga malo boni to yebi internet te ye ba loger na bana basi série mo ba bengana na ndako ya bana basi série ba so ba jeune ba ona ba Karine Mokonzi wa yo no taxe baninga et puis ozoya na mwana Kisi Nzora oloba ke mwana Kisi Nzora za lesbienne. Et ça dans ce sens, bana baninga. Yo lingi ba toucher anana yote. Mais yo lingi toucher bana baninga pona ni. Et surtout ko tunga na olobela. Bon frère ozotanga komone bon frère nanga za makambo te manike. Manike na yeba yo oyaka osenga mwasi ya grand frère nanga père son âme. Alaki na bar koto release na yeba wana première fois bala kisanga yo mwasa babia ye. Wana babia na akufite. Donc na sala déjà muto ya YouTube. Na ada gérer compétence na saba film ya mado oyeba kanga na bandana
donc na respecta ko ngaza parmi ba journaliste so na kuti manike na kuti na sara na émission te pourquoi na ota l'éducation bana na ota ba journaliste ba batu nga ba prince ba batu nga batali sko na sake émission na mama na biso akuti Jerry Kobetox na sécuriser e manike nga na orienter ye conscience na vie est-ce que so lobi bon tosala ne chaîne mama ni boss na tangi kombo na émission wana tosala ne boss na futanga na ye patron ayebi pourquoi que tanga koma mutu abatu apesa o visa te yo zala bayana o soki na poto musu soda musu boele famille soit disant famille tunimi bwana mbongo pona nini balemba ko bimiselo visa folo baka ke yonde kutu noza le chèque fala za mwana mutu musu za mwana famille musu famille tunimi te abimiselo visa ni yo ba risque nini ozwa pona fali mani ke ebisanga mutu nini ya ko finga fali yo démarrer nani wa démarrer batu nyonso ba finga fali bazala na maniki ah bon mais oui maniki aleka na mission ba cracha se fali mo pa lobi yango na biso alo balanga ke biyo kutu bolinga fali te yo maniki yo linga fali yo tonga ba no tonga fali bote yo ngomoni ya bino pe tonga tonga ba voice ezali Jacosi ba dossier abatu akosi dossier ya sara mwana yeli azalaka Gloria pona nini ye bon ya solo ba ke éducation bala na ye mama oyo mutune zo sala bien ozo s'attaquer na bana baninga poani mwana Sara mwana Kisinjora tango yo zo s'attaquer na bana batu tamba ko ya ko s'attaquer na bana na yo eza na sens te bana na batu basali nini bana batu basali nini ena sens ata mukete mwana Kisinjora asali ye nini o nazana mtakala ya mwana soki ya Saratola na yo mama mukolo bona age na yo oyo kovanda obeta masolo ya mitakala ya bana batu omoto koza ndoki kipamvita na lobakala eza elukuta aza eloko te ana matière moko ta opesa batu soki aza mwasi penza aiya na matière wana na ba voice na TV aya na ngote alukuta ai bobanga nana obanga bobanga même Jaël obanga osaba live azolinga nde Jaël alesa ye obini ba émission ba benga ye ba chaîne na batu misuku tozala na banyongo na bango ba yeba sa eno mission boye kwiti alingi Jaël a répondre pour ba mission benga ka ye ba répondre ye te ngani na répondre pour tangi komo na nga oza eloko te manike yebisanga nzembo afali nini manike asala promotion lobela manike est-ce que tuna ye déjà à Paris la défense depuis temps tuna ye tena lobi boye tuna manike fala beti combien de concerts en 2023 tuna manike fali ake combien de prestations en Afrique tuna manike album Formule 7 combien de chansons eza na kati manike yebi yango te manike aza kaka ayambaka nyonso makamba batu ye mono aza mukonzi tanga yaka olobela makamba masi a batunaka ye tia des épaules ça n'a rien à voir avec makamba fali pourquoi ye aya banopekisa batu alongba côté prison pour buzoba na biloba lobezanga mutuna mako ase loko te pa fali muto okisa biso soni omoni bambuma mabeno so bazali pa fali babimi lelo bamanike bakiani piana bamike nyema do lingomba na bango babibi bango nyonso batu mabe batu bafingisa fali na mboko oyo prévane mariage ya Ken piano mona nde fali azoloba batu bafingisa nga bango yeyo mais oui batu bafingisa fali na mboko lokwa bamanike na baken piana na bamige nyema te abina ba dossier na ndeni bino nyonso tubobima po andoloba pako mosala na epa héritier watana bivoir même balité ya kanda bakomi ko finga et pourquoi te na lobi dossier na ye dossier na nani outi poto o Jaël atanga koma falite Jaël ite Kisinjora te Chantal Bomolo siko juste maniki obunda na nani est-ce que so bo sala d'abord basa pe engagé te yo kelo ba ke mwana na ngai soka moni mutu mo basaka na mama na biso so finga batu be sanita TV manika finga batu na TV te mutu alukela fali ba problème beleti faire que na va na kiti na Karim konta finga fali eza ba grâce ba nani ba grâce ba manike baza bato koloba te ba manike bazanga ba soni biso tolobi opération ba warrior kata yete kunda manike kunda echa croix omoni manike ba omoni kwiti ana tanga ko silema ka mnyoso ko silai tanga olinga zonga mutu ya tour oyo aibi o balakeli balaki
tozokoba se okoba nayo tomonaki bato balobaki bana poto na bana kine elekaki na bamikro ya bato nyonso toki efali mpo bamemi bangulu basalelaki en campagne kilikili voire même pas confrère na biso migenyema na émission esalamaki trop fali aye na bangulu tomonaki mpe bagolwa balobelaki yango trop fali ake na bangulu na ye ake na bangulu mambo ebele mais kotala lelo bato nyonso bakendaki na fali pupa voire même bapeti na ye bagotie bilele baedingwe bango nyonso bazongi bamanike wana mpe bazongi donc bandeko na biso mpe mosusu bazoya otrouve yango neni non moni eza langage ya bacongolais congolais ndenge aza wana alingaka bozwi ya moninga te tala meme na quartier so bamoni oka kolataka mwa bie ekoma bakomotya wa monoko boye c'est ça congolais alingaka moto asouffrir asenga ye omoni bandeko na biso oyo fali amemaki lelo bafingami mpo na nini temake batraité afali déjà kabaka te il est orgueilleux bandimaka teke na histoire ya musique fali omema 13 journaliste na poto yango amoni bandeko ebele basilika likambo wana bayeski kosatake na bandeko na biso wana bosalela fali promotion te bozolobela fali te nyonso tu wana ezaka mpona koyinisa bango pa fali d'abord ngulu nao numéro 1 Mignon Abraham azongi c'est la toute première fois na miziki moto bamemi ngulu azonga Mignon Abraham ye moko alobi na zongi tina bapeti na ye baedingwe bagotie bilele bamutu nanga masudi petit fali lelo aza na kini fali amemi bato oyo bayebani bainvisible te oyo na misa kala sans visa toyeba bato te na podium batelemaka ve na biso mopao na boso na politique alobeye nini fo namona bato batelemi 50 nde na ndimi mais quand même fali alakisi ye bato na image oyo bakendaki bazongi mpe donc cela veut dire fali alobaki na memi bino bokende koya kotala événement baki kotala événement esili bazongi et puis bana ba 5 ans na bango na ba février billet ezalaka combien ekitaka nango makasi mutu na mutu ozongi obeti tout kolongolaka mwa complexe wana ke au-delà de tout toza ba youtubeur lelo basimbi média makasi nayebi so ke président Fachi azalaki c'est le président le président oyo basalaki direct na monde basala live à l'époque tanga kota ye pouvoir mpona nini internet eza na vitesse est-ce que yo ovandi quelque part mwa boye fala amemi ba youtubeur ana mosala nini basala ebongo bato oyo bino bolingi bamema banani seke bavie bamami ilela mpe babangulu mpo bango mpe bakendaki bazongi donc langage ya bacongolais yango wana fala amemi bango bangulu ngulu eza problème te papa na biso mpe lwambo makede amemaka papa wemba na orchestre nemwemba na poto ezaka bangulu ozomona langage yango bato ebele baye kokota masolo ya miziki kaka mpo bamoni fali na feri so otali answa boye bayebi na bango makama miziki te donc c'est un peu ça il faut kokata bango mpenza na masolo mafinga ezokende tika okende mafinga na ngambo bagolwa na ngambo bawarrior apparemment soki bato afali bafingi ebendanaka trop malobelo baka mingi mais kotala muzeki ndingi modele auti osala direct afingi Sule Kauka afingi bureau ya Sule afingi même fali pupa otrouvango ndenge bon place na tomoni mingi asalela yango émission te omoni sikoyo na likambo nga na babenga mige nyema nabengi maître Tchoura Mboma nabengi na bakombatant bolingi bosangana mpo bomona eka Jaël aye parce que Jaël a frappé fort et puis il faut féliciter Jaël asimbi bongo mpo etelemisa bino bopekisa bato bafingaka fali parce que tondimi te ke Jaël avandi kaka boye bafingi fali te Jaël aye Alexis Weti bafingi fali te aye koko bawara bafingi fali te aye ntango batushaka yo touche logo yo ozelaka na touche nani so touche logo na biso mpe tokotouche logo na bino donc yebisanga motu logo nani muzeki ndingu tala makambo afingi fali afingi Sule Kauka afingi même le ministre abina même na ministre premier ministre taxe apesa Sule Kauka mbongo wana bato bayaka koloba badonneur de leçon balobi eloko te maître Tchoura Mboma ozaka au milieu du village te oza na Belgique namoni osali émission na Ken Pia na maître Tchoura Mbie nasalaka no mpe baémission de loin meke mpe otala ka ya muzeki ndingu kosala eti kobondela bango te bango baza na mission na bango balingi nde babundisa bacommunicateur na bacommunicatrice afali ebima lokola bango nde baza baplis impoli mais muzeki ndingu ofinga d'abord
so otali na staff ya fere ata mutu moko ta postulé ata na chef du quartier apostulé aza te mais pas fali fiston koloki apostulé Soule Kauka apostulé yaya oyo atikeli afali libele apostulé kobosana pe te madame maître Dorothée madi awa azalaki na wenge akoma déjà warrior akoma proche afali pupa proche afali maître Dorothée madi apostulé pa leki donc fali aza na bato mo bato ya mayele oyebi à l'époque wera so nazalaki na bamaître Boris Mbuku voilà première président assemblée nationale azalaka bureau ya wera donc mutu fo za na bato ya mayele yango moni à l'époque wera azalaki bureau ya wera azalaki bureau moko kitoko sauf que eloko eboma bango manager moni wera à l'époque abeta musique so azalaka na manager oleti fale aza na ye mais na ye soki wera alinga asala baexplore na afrique te napesi ka exemple yango moni sikoyo lelo museki ndingo afingi Soule Kauka bato bosalela bavideo te mpo botaxe boloba neke ni autorité morale ne fere parce que moi je ne pense pas que fere amoni vidéo wana te fere ntango bazofinga fali nzungu alobi mpe eza ya yo le biso koko bawaka koya te mais jael aza wana ya Laura Sokoko porte parole ya 64 ans aye alobi jiba aza liboma est-ce que maître Tchoura ye migenye moye bo taxe jibe aza liboma abota mwana na sera belaka liboma est-ce que ça a sens est-ce que jael mutu alobi yango sikoyo soki ezalaki na ka ya fali oyebeloko wana na minute olinga esani aéroport bakangi bacercle yango moto abima te moto akota te mais ya Laura Sokoko afingi jibe liboma na Kinshasa avandi bana wenge soi-disant bino bozokisaka bato bino bobetaka bato boza wapi kofinga mutu na TV bongo lelo bokomisa bato afali nde bato bafinga mafinga oyo eningisaka tro na nzambe mais mukolo lokola exemple na biso kutu ya liboso ya media et puis les gens les pas migenye ma koto yo awa ya Laura Sokoko répondre qui met tout moni réaction migete na ba victoire sikoyo moni sikoyo donc bango baza wana pona kofingaka bon musique na bango normalement ezo correspondre na mafinga leti musique ndingo idéologie musique na bango eza bongo faut et correspondre ba mona ngo normal pour créer bango base mais fallait tikane musique à Congo boya même ba émission à Congo bo taxer orgueil mais musique à Congo so benda ka fali ko finga mama na ye ko finga mwasi na ye ko finga bana na ye alors on no so leki wana bo monité mais de tu à moment yo so ba ke jael azo finga c'est les ino finga mutu générique à mama na ye tikana ba générique na TV mi gagner maintenant va na na plateau a finga mama ya feri est-ce que basi ba sengi pardon lelo bino bato bofinga bato makasi bolinga bolati ba veste ezanga bakombo bozolinga bopesa bato bokoma ba donneur de leçons c'est pas normal fali azana mai na makila ofingi fali soki nga na yete jael akoya soki jael na yete afala za pasteur te fali ne mutu azaka kipaka kokolo mais nga nazaka kipaka kokolo te mama esalaka pasi ozomona mutu mo azobundela musique ya Congo boye na TV zwa mutu lokwa muzeki ndingo mais tout le monde qui va te passer akokana tala domestique ya falite ya tout le monde qui va te passer ba vidéo ba lobby l'air le parle na biso rataki ba bia na Congo ce qui falite te bite na tombo kokot sanga na makaba balete baleza ba réalité mususu fali aza moni yango na lobby ke ba musicien nyonso soki fali aye na rejoindre idée ya Manix so fali aye boke na aéroport bolata tenue de ville bozwi mwana moko bopesi bouquet de fleurs boyamba fali bobise merci fali bopesi félicitations botiana malasi boke koyambe na aéroport bakofi bajibe bawera bafere bafabrigas boke koyamba ye po auti kosala fierité na bino ekozala bien lobi mpe moko soki asali bongo tokosenga bongo parce que fali lelo azobundela musique ya Congo makasi donc c'est un peu ça mais tomoni lisusu na ndaku ya firigola na résidence na ye bayambi Marcus a critiqué fali na ndenge mo osakana te alobi même ndaku fali pour basombi libanda mboka eza bampasa bakinkole ya Côte d'Ivoire parce que bango bana bova fali akotonga ndaku ya bongo te omoni Marcus d'abord aza incapable ya ko liebisa biso nombre de concerts faire abeti na États-Unis. Ah bon? Je mets tout le monde en défi. Kobana Marcus première porte-parole il y a J7. Tina porte-parole à Souka. Aza porte-parole. Bon rôle à Marcus ezakani.
yo ndenge ozala na référence à Makauzi eza nini garçon moko afinga bato na tv puis Makauzi afinga mutu insanité na tv oyeba yango naoluka kutu video na kata yango na posta yango susu nalakisa bametre turo ya mboma un employé ya J7 afutamaka na J7 afinga mutu insanité na tv donc seke kote kuna basepelaka nango d'abord Makauzi alobaki ozoya okotaka ndako afali tala tata mokolo bongo ya libandi aza na mokolo afali na mokolo afere est ce que bien Makauzi ya mokolo yo ozomona casquette alati ya baaméricain auti nango états-unis ana alongola chapeau aza libandi lokwa yanga mais oui Makauzi oswanela ndako afere oza na age nini mpo oswanela ndako afere Makauzi olo se concentré rythme nini abeta na orchestre afere oyo lelo biso tokoyembango ata tandanda 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 abeta nini c'est un faux guitariste banda Congo ezala Congo nana ezwa l'échec ya baguitariste lokwa Makauzi te. Donc un guitariste qui parle beaucoup dans la télé, qui ne fait rien. À ça que l'autre côté, Olivier Chimanga, batu mususu mutu babete laki. Akuka natana filia Felita izonite. Ata Alvarito solo balongwa pa falio. Ata Arnaud Madouma, na drum akuka nete. Nenga zawana soka longwe. Soka longwe pa feri. Yebisanga orchestre nini kolingo so Makauzi lelo. Loba lem so akende ko a remplacer Vena biso manda chaque na bana OK. Mais oui, yebisanga orchestre so Makauzi longo pa feri lelo okota pa na savoir nini na nango. An expérience ko beta rumba nini. Yebisanga ba album lo ba formule 7 wana. Ya Felita izona beti guitare oki mokile yembi. So comparer na mundo ba Makauzi rôle neza porter azaka porter parole. Et puis prévané président mne mo mtapé sa bateau de commandement. Abi banda lelo makamba bandulo be uti na munoko na botela vidéo te. Bon yango no mona ke mutu a très face à la bien. Mutu a très so za wele o bebisa na ba wago. Donc o beba ya Makauzi onyo sa na TV. Autorité morale na. Aida yete apese taye ko la guitare. To mona bamboka lia baleka Burkina Faso, Burkina tala papa Lutumba. Est-ce que tu la oyemba? Asala succès nani? Na guitare. Lelo Makauzi sa succès na mafinga. Makauzi za moninga elisano ya ba Jael Shona biso. Mais parce que ça la musala na yete. Tala guitariste. Est-ce qu'on a des flammes kapa ya leki na TV abungeli mutu? Jamais. Ba guitariste baza batu balobaka te. Congo bandeza la Congo na wendo. Tina héritier na gospel. Nana zo guitariste le kwa Makauzi te. Ya biloko na TV. Héritier beti gospel. Abani musique nzambe si. Abani musique nzambe donc eza Sony et puis aza obi na J7 aza nani? A chef. Chef. D'orchestre. Chef d'orchestre, celui directeur artistique. Parce que muto zo kamba batu. Batunyo balobi no Makauzi balobi na bino chat date. Yo zo baké, boye sa biso pe date moko biko chat flair na bato boliaki. Donc bino chaque fois boyaka na TV, bolakisa ke fallait alia tata alia maman. Parce que bino peso to rappeler bino martyr, Gigo la kenda, Sera kenda. Bosala ata Ata une minute de silence na martyr ezalate. Parce que tant bango baloba ezaka beto biso pe to raro loba. On a Gigolo ba preuve kuta ba voice eza. Donc tellement que fallait un succès. Kabino pe bolia batata na bino ba maman na bino boleka faina succès. Lokwa botakisa kali ya tata ya maman. Na ba famille na bino batu bakufa kate. Comment un chef, un guitariste ba tunyo makambo ya Tchadat oki koloba makambo. Obi moi je trouve que il y a que des imbéciles qui ne chancent pas dans ce pays hein. So moni muto changer ta imbécile. Ngana mona ki voice mo faire auto sala bi Makauzi na boy makambo ko finga batu. Boto sa ba mikolo boto sa boy. Mais on moni que Makauzi moni ka yokela ne faire été. Faire aze l'autre côté devant Makauzi. Et puis na musique ezo évoluer té et pas na bango kota la faire ego la zo lela. Ba musique ne beta ateka ma ateka streaming ateka ma ateka. Ba wanga ni voice wana ngana ABC yo. Totika matalana. Moi problème ces années. Tokenda ko vérifier. Actuellement faire ego na industrie musicale. Et si la musique africaine était comme faire à la raté. Mwanda mubana biso bo négligera ba yes, ba innocent. Les jeunes a beti nzembo mbongo l'été ba futa kati. Obike asa les artistes le mieux o ba streamer makas na YouTube na neo. Atalami mais congolais so yo ki faire o ki ritobi o moni munena bango lobi artiste est-ce ka ko leka e. Bo kene ko consultaka. Mais lelo yo artiste a beti 41 chansons, il y a dynastie dans 41 chansons. Tout ça la peine droit chemin. Est-ce que par contre il y a 5 chansons dans playlist dynastie et beti pe batu ba sepel ba baxi masang.
depuis faire abanda carrière ne album na mona beta nzadi loko album ote mais ils ont ba featuring ebele ba apporter mais ba featuring ebele mama loi ya nature ezalaka nini yo za faible obenga fort na ya ko soutenir yo mais quand tu es faible devant Fally obengi sou ba faible ba ya ko soutenir yo ce que yebisanga bosani bosani loko te au moins na projet dynastie projet dynastie bato bazaki moins fiable ezaki ya JDT o azana 3 rumba kokotisa bato na piste bato babini o peut vendre na ba terrasse to ki ba eluka makambo o ko eluka makambo mo basilikoti mama bobengelanga mama leki basilikoti donc ya JDT mulopo azana moi 3 nze muneko kokotisa bato na piste yebisanga mutu kwa miel de son au préféré au tika ya JDT mo betana miel de son o aza incapable aza jeune bana mikelo ko ba rema 23 ba sa succès na ba Nigeria ba sa succès na monde mais ba miel de so ba Fabregas bozalaka pour insulter Fally botinda ba porte parole na ba finga Fally mais Fally zo bunda Fally actuellement il est le seul musicien africain qui a 45 ans sa succès est-ce que bien a sa succès puis buna boya utolo banga bi Fally depuis 2006 ti lelo abi ngana sa na succès mais ko vanda na succès n'enge Fally asali wana c'est pas donné à tout le monde hein. Parce que ba misam so Congo ba comprendre té soko lobby abolongo wana bolekisaka ba benga Fally na eloko boye mawelisa tele eloko ba tiala mutu affaire donc so Fally ke balmen mo ba bengisi faire ko kendango te eza mawelisa donc oboma ba fanatique na biro Céline lobela Céline na stade de Marseille Céline wa Céline griffe Céline lobela ko na stade de Marseille to mona to ba bengisa de banda lelo tous les musiciens nenge papa Wemba kufa ya moni ba français ba na raison ba français ba bi Fally aza héritier ya papa Wemba vraiment parce que lelo papa Wemba to mona moni bando bengena ba défilé bando bengena ba événement minene lelo siko yebisanga papa Wemba zate nani ba bengena ba événement Fally pour papa to mona bien latino pa lo ba yepa OK balmen eza lukuta ba benga ki était eza lukuta invitation eza ba bete invitation na internet invitation zate invitation zate ya batika ezo compter te nalo batalo kwa mwane wana lo baka ezo compter te Fally balmen a bengisi na 2023 2024 sous balmen a bengisi lelo Fally omoni tant ba journaliste français ba baki ke asa influenceur ba crise de mots na ba erreur ba français o comment ba ko benga musicien influenceur mais musicien influenceur asa na aura po nini wera ke na longola ba nini ba comment on appelle ba benga ba nini ba conteneur na changu à l'époque influence na ye wana et jouaki apaiser ba na changu mais un artiste c'est un influenceur mais ba to ebele obi ba maman na bino ba tata bino ba tangisa bino ba classe na ebité bokena tourisme au Bénin donc tant ba ka ba français ba bengi Fally influenceur au moni asa niveau mukie mais lelo influence a Fally ba bengi Fally na Côte d'Ivoire ba yebise ba bine obeta déjà Coupe d'Afrique ouverture à Coupe d'Afrique ya ko tala o ekoleka na Cameroun et na Côte d'Ivoire o tala ngone ekozala ndenge nini ba bengi tala Fally ba komisi Fally muninga Hervé Renard pour Hervé Renard pas apesa ba équipe ba coupe donc ba vandi na place au ba servir bango donc congolais bikaka ba bengi si ton mic invitation bon ça va asaka musala ni c'est ka ke sala musala non ba bengi ka ora na ye e benda bato oui très bien ba biki Fally soit na Coupe d'Afrique et c'est Fally wow oyo sele yo banda musique na mutu abelela ebongo te asala ka banzonzinga na tika ya ibisaka mbonga batu tika alinga alexango bezo eza clip tala niveau musicien rozo ke no yiba na Afrique du Sud waya chubombeli pamba elisa bia chadat c'est Léo asekisika c'est la bakeka ko muyibi na Afrique du Sud na mboka bazulu alinga chango bezo ezaki clip te luvunu oyibi mbonga mungando paka yibi oyo monia jo asambaka na procès alobaki alala monopolele ya na raison alali monopolele ba yibi esaki pa mungando nzambe la raye mboko yo pardon à toi gloire c'est un peu ça pour la conchiter en tout cas vraiment tomoni suma kauza lobby babomela petit junior moto we rentrer ego la zande kona aza papa na plutôt a papa leki na mais moi nana ba propos na lobby faire ego là à se comparer kana Fally Ipupa
se trompe pas parce que Fally Ipupa za musika a déjà élevé par rapport à lui. Autrement on a ni poto closer. Ba golwa mususu pe ba finga Junior Piana. Ba bosani ki amwana wenge. Ba fingi Junior Piana poani Junior Piana batuni entre Ferre na Fally. Ata moni ata Nzambe. To bengi pena Jérémie 33:3 to bengi Nzambe. Fally na Ferre na leki Nzambe wa biso Fally. Obengi Mama Marie Makese Mama Bota Ferre. Mama Marie Makese Fally na Ferre na leki wa biso Fally aleki mwana nga. Le choix est clair. Bon, le gâteau, bon, vérité pour nous. Tant que nous avons que ça va featuring, on a rien mana bashikito. Nous avons mana bashikito tile le bima. Yebisa. Rien mana ba ilunga tile le bima. OK, beta 14 featuring na bato bazata na page Facebook te. Vraiment. Le loyo Junior Piana bazo finga ye na ba golwa mususu. Mais bobo sani ka mwana wenge. Et puis na tuni bato boya ka hotel mela Jaël Show. Ye Laurent Sokoko a traité, on va traiter nani? A traité président ya wenge. Ba wenge men. Ba golwa. Ba traité président ya wenge. Mukonza ba wenge. Ya Laurent Sokoko a traité liboma. Est-ce que ça Jaël? Bilo mo sepela ka Jaël. Vous s'attaquez à Laurent Sokoko. Tant bazo bisabino que vieux wana za mabe. Bino bozo linga ke fala za zo manquer zo tinda batu ba manquer vieux na ye. Vieux ye moko ne mutalingi bilo. Est-ce que moni vidéo na balongoli yango? Balongoli longtemps. Ya Laurent Sokoko aleka na mission zo kumisa tata ya mukolo 64 azo kumisa ke via vandi ache makolo boye bazo sale misapi nga na omela mwa whisky. Obi mboko to ana chance te. Mboko to ana chance te ndeko nga to ana chance te. Porte parole à 64. Moi c'est ma côté cop. Mécène, mutu to ka ba bia na ba bateau de pêche. Station. Boké tu as la raison. Boké tu as la raison, tu as escroc à frapper. Il y a wapi. Mutazo ela pondu na artiste. Ya encouragement ma fingana na émission ya Ken pena na mettre tu amo mabiye pe jour musu afinga Félix Oise kwa na tongo vie latino apesa $700. Te nga biso nga linga na landi émission Ken pena le bio ba héritier apesa mbongo ne mutu bo apesa mbongo biso linga bata ba double discours te. Atika kana position wana okomi milieu du village kokote la falite. Omoni sikoyo sale miso tangaka komba feri. Chana fimbu na fimbu. Sale miso lobela batu musuko lobela falite. Omoni siko, omoni makamango. On a commis au milieu du village. Au milieu du village comme côté la sou fali. Na ndenge ni. Ya héros. France 24 écoute ça au milieu du village té. Zo côté la Ukraine. Boka yo héros quel pelo comme au milieu du village. Pour la reciter en tout cas à propos il y a Trésor Congolo envers vérité ba biba moi ce que le ba comme le bakaza warrior vérité ba bomba ka yango to bomi ona samesa ndenge nini ato bomi mwinda na samesa ndenge ni kongala kaka Trésor Congolo ti avanda kana leader wana et puis on l'a dit Trésor Congolo makamba lobi boye bon na ninga ko kota makamba na bango te d'abord eza omoni problème ezaka biroté problème eza c'est le type en question Ferry il y a un problème. Mais oui, un leader, comment tu ne peux pas avoir vision musicale na yomoko sana ngoti. Ngana pesi lelo Charlie prend ses raisons. Abi faire encore pour masunzo ton musique ite faire souci na zaka asoma mituka, asoma bandako ba benga mwana mobola, ali amatembela mai. Donc asuki sa bato ba finga et c'est fini à forcer na musique ite. Ce qui besoin c'est la bête la album international et talibino so besoin la bête la musique ndenge nini jamais à kotika faire ndenge za tu peux imaginer il y a nani auto lo bango toto pour moi le bango batu baza na manager te mais ba kosi biso akisa ingali o aza manager ay baza ba incomplet il fallait manager vraiment za mtu afuta ka taxe à l'état afuta ka taxe à l'état na ngolo sko so biso nina zobela na mai ah moni siko donc fallait okito mata basala niveau falite bacha date moi mbote photo clôture voilà ba mbote na ngebele na maman Mamicho depuis Monaco ma sœur vraiment ba mbote na ebele ba mbote na ngebele na Patrick Bakalos ongana bonanga makambo Patrick alors ba warriors mikolo ngana ningana kaka nude nzembo wana nude malobe na kati na obina ngona libala na ngao po nzembo wana lobi maloba moko profond na salama pona zala na yo ngana yo tokozala seko fali kiti ah non
so aboyi oyo kafali Hein? balingi oyo elenge ya bolingo te okafali nayebi si omoni mwasi na mobali soki boswani moto akoteya bino aza te Kaka. boyoki kaka nzembo afali yo moko osengi chéri pardon moi limbisanga na banzembo afali kaka fali ayembi nyonso Fali elenge. alakisi déception alakisi espoir alakisi bolingo fo mwasi na mobali bolingana fali ayembi baimmigrant des rêves fali ayembi jeudi mokolo samedi ya lelo jeudi soir do fali asali makambo nyonso na mokili nzambe azonga na ye aya mokili ekufa nango. Merci beaucoup. Merci à m'abonner dans Gagnon surtout. Merci à Maman Bibiche depuis Kampala. Maman Bibiche a fait ça comme un beau Maman Bibiche depuis Kampala, Big Up. Voilà, Maman Bibiche, la Warriors. Merci à Maman Mamiche dans Monaco. En tout cas, vraiment, dans mon nom, ça l'a bien. Merci à Monaco. Au beau, ça y a un anniversaire. Voilà. Merci à Clarisse Plasma. Merci à Piston coloqué, l'intelligence et la sagesse. Ngabi kona mo benga l'intelligence et la sagesse. Betuni ba o différence yena. OK, Soule Kauka par Zouzi, je te salue. À la prochaine fois. Bye. Bye bye.